Personnalité. Mbote na bino nyonso bandeko balanti à la personnalité TV nebi keboza ebele liboso ba poste téléviseur na bino pona kolanda toujours la personnalité TV émission oye la rabino masolo ya mapangu ti na ti en tout cas toza wana na kati ya mpasa toza na kati ya mpasa tozo beta masolo kaka ndenge to mesana ko beta to lobi zala branché zala scotché zala connecté na bike ozala ki na besoin to zonga lisu na mpasa lelo toza lisusu na kati ya mpasa sans plus tarder mo sala na biso e bandi car ndenge to lobaka ti na ti to bandi déjà mo sala na biso et si ko na telemi bozomona na simananga eza na makadam donc place autozali ezali premier avenue na makadam ya terre jaune donc eza première avenue na makadam ya terre jaune eza vraiment na principal eza na principal na za sir bozomo na bino moko comment ezali awa penza mutuka ti na ti lopango ebandi juste esika bomoni wana bakomi na mwa likolo wana ebandeli wana dans na bâche wana bleu esika lopango ebandeli ezali na ba maison mibale ezali na ba porte mibale liboso eza na ba porte mibale liboso ezali peu ti na suka awa ezali clôturé eza na portail yango esuki juste awa et puis ekei et continuer ti na suka esika ba étaler ba mousse donc eza penza lopango moko ya munene eza lopango munene na kati eza pe na ndaku ya munene donc eza na centre de santé o baluaka tozo kota poto beta masolo toza na kati ya lopango toza na kati ya lopango ndenge tolobaki ezali na ba maison donc lopango eza munene ezo mesure 23 mètres sur 20 eza 23 mètres sur 20 donc eza vraiment lopango munene ndenge bozomona mopanzi kuna ezali ba toilette eza pe na ndako wa munene o bomoni eza juste liboso awa ndako ya munene ezali ndako ya 3 chambres salon na cuisine eza ndako 3 chambres salon na cuisine ezali na 3 portes libanda 3 portes libanda ya ba maison commerciale où ils ont cotisé déjà mbongo dans le ça penza munene to munene mopanzuna bozomona ezali ba toilettes ça ba toilettes ici déjà batonga donc eza ba toilettes batonga bozomona bino moko ndenge ezaleli donc ezali na 3 chambres salon cuisine na kati donc eza penza munene awa obomoni donc ezali centre de santé nde mutu na place oyo donc kotsara déjà mbongo oyo ba to bafutaka baliaka déjà balobi awa bake vraiment mosikate bakei batie yango 90 000 balobi 90 000 à discuter 90 000 beti penza e masolo me balobi ezali solo so pomoni ke ozali soki pe na combien donc beti kara lisolo ba bi ezali solo ko banga prêter parce que toza non loin na makadam courant ezali mai ezali donc yo pusana beta kara masolo en tout cas bango bazawana pona bino bazozela bino penza na maboko ya kufungwa makara ndenge bamisana kozela bino bandeko ya la personnalité TV. Donc ezali parcelle encore clôturée eza na ndako ya munene et puis cuisine no balobi wela et beta masolo ka ndenge ezalaka bango bazali kozela bino donc biso pe tolobi bosalaka ndenge tosalaka penza babi awa mutuka ti na kati
ya lopango babi obeti masolo babi kobanga prêter pour babi vraiment kobanga prêter babi yo pusana pembeni eza likambo ya lisolo to babi a discuter eza likambo ya lisolo babi eza likambo ya discussion eza likambo ya lisolo yo beta masolo bango bazana bozela maboko penza ekofungwa mapena maboko ekofungwa donc pusana tozana bosinga na bino tozo continuer na kati mpasa mboka elengi zala branché zala scotché zala connecté zala scotché tozo continuer toza juste na même avenue ndenge tobaki ezali nolwa na makadam na simananga eza na makadam donc na simananga makadam ya terre jaune na simananga makadam ya terre jaune donc awa mutukati na ti et koko takara ndenge toyebisaka na bino en tout cas okozala jamais déci bozomona bino moko environnement na yango ndenge ezali avenue ya munene ya kosakana te ya dégâts oyo mutuka ekokota grand car ekokota en tout cas bozomona bino moko environnement batu bazotonga donc biso toza ensemble na bino 42 tolobaka esika obomoni mese ezali esika yango lopango ebandi pe ekosuka juste esika batol oyo ezali donc lopango ezali nango non clôturé donc babeti kara batol juste pour sécuriser yango awa toza tia na kati ya lopango lopango ndenge bomoni lopango eza munene eza mulai ezali ko mesure 6 mètres sur 25 hangar oyo eza na kati ya lopango ndako pe obomoni liboso awa ezali na kati toujours ya lopango donc ezali ndako chambre salon ezali na hangar tozotambola mpona kolakisa bino lopango eza mulai ezali ko mesurer 6 mètres sur 25 donc yango ekei na sir ndenge ezokendela ndenge tozopusanila bozomona pe ba voisin ndenge bazali kotonga ezali sima espace eza penza monene bien otongi espace pe etikali na ndenge bango moko batongela ndako na bango donc limite yango ezali juste ba col to pe ba fleur bomoni wana yango ezali limite lopango yango oyo lopango eza mulai 25 mètres 6 mètres sur 25 lobi awa toyebi biso moko vu que zali non loin na makadam ya terre jaune donc awa okosala soki okiti na terre jaune juste wana okiti na terre jaune osala moins de 10 minutes po okoma no awa na makolo donc so oza na mutuka ba 5 minutes okomi mbala moko babi awa batie 20 000 à discuter 20 000 obeti masolo babi te ke o 20 000 eza suka na bango babi 20 000 obeti masolo donc ezali non loin na makadam donc fara na wenze oya sika bazali kotongela bango wenze ya terre jaune donc ezali pe na ngambu oyo wenze na ngambu oyo esika lopango na biso otokoti ezali donc bazali non loin na makadam non loin na marché ya terre jaune tolobi en tout cas ndeko c'est le temps beta masolo babi 20 000 obeti lisolo odiscuter 20 000 odiscuter bango bazana bosenga na bino pe bozana bosenga na bango do ezali kambo kaka ya kobenga ya kosolola en tout cas oza jamais déci ko banga prité pusana pembeni zala branché zala scotché biso tozelongo na bino tozo continuer toza toujours na kati ya mpasa bomoni bino moko avenue odenge zali yango nde ezali environnement donc environnement eza pena kitoko ezali bien bazotonga kande bozomona do ba parcelle clôturée bato bazosomba bazotonga comme
il faut donc na ndenge isengeli na suka kuna esika bomoni bordure ezali wana na nzete ezali kopepa do ezesika lopango ebandi esika lopango ebandi yango ekei juste ti na poto wana opusani mwa mokie donc esika clôture esukeli esika pe lopango esukeli ndeka tolobaka tokota na kati mpona koluka koyeba badetail ya makambo nyonso tokoyeba ngo na kati tozokota lopango yango oyo toza deja na kati bozomona bino moko ndenge lopango ezali na ndako bozomona bino moko lopango ezali courant ezali na kati ya lopango mai pe ezali na kati ya lopango mai eza na kati ya lopango pompe yango oyo bomoni bino moko espace ezali donc espace ezali lopango eza vraiment na espace eza na espace ya liboso ndenge bozali komona ezali clôturé ezali na espace liboso ezali pe na espace na sima tokokoma penza te parce que eza na bato oyo bazali kosambela bazali mopanzi wana na sima bazali kosambela donc kuna tokokoma te ndako yango oyo bomoni ndako yango oyo eza ndako monene ezali na 3 chambres salon cuisine douche na kati toilette pe na kati yango oyo ndenge bomoni donc ezali ndako monene eza pe na lopango ya monene courant ezali mai ezali donc pompe eza na kati ya lopango awa okeno kotoka mai pa voisin te po mai ezali donc ndako yango oyo bomoni bino moko pas trop de commentaires na kotia na ndako bomoni ndako bino moko ndenge ezaleli bomoni espace pe ya lopango ndenge yango ezaleli balobi awa bakei penza mosika penza te eza toujours likambo ya lisolo eza toujours likambo ya lisolo balobi awa obeti masolo ozwi makambo donc obeti masolo ozwi makambo wana ezali sima eza pe na batoilette ya libanda ndenge tobi bato bazosambela na mopanzi wana kuna moyen to déranger bango ezali te lopango yango oyo lopango eza monene eza pe na ndako ya monene ya 3 chambres salon cuisine toilette na douche na kati balobi awa babandi yango 45 000 donc 45 000 à discuter obeti masolo bomoni bino moko environnement nango ndenge ezaleli bomoni pe kati ya lopango ndenge ezaleli balobi 45 000 à discuter 45 000 à discuter en tout cas biso na kati ya la personnalité TV tobengaka nde bino courant yango wana bomoni bino moko courant do basinga courant ezali courant ezali permanent eza courant ABC wekendaka te ndako yango oyo bino moko bomoni na bilili balobi 45 000 obeti masolo tolobi kobanga prité nyonso to basololaka comme tu jamais babetaka lisolo mpona koluka toujours solution donc problème nyonso to eméritaka kaka solution problème ezali ke naza na besoin nazwa lopango wana na kozwa yango ndenge nini wana ezali problème solution ezali na ntango bokobeta masolo bino mibale bango balobi te yo lobi nini otenga naza na autant te biso tolingi autant c'est parlant des solutions ezwamaka tolobi zala branché zala scotché et yebela c'est le temps babi 45 000 à discuter beta masolo donc bango to biso tozozela bino kaka maboko kofungwama na kati ya Kinshasa toza toujours kokoba na musala na kati ya la personnalité TV toza na kati ya Terre Jaune bomoni bino moko nde tolobaka baveni na bango ezaka baveni moko ya minene o mutuka ekoya ti na kati ya lopango voisin donc aveni monene yango oyo bozomona bino moko
mai pe eza bango penza mosika te courant ezali mai ezali na kati ya mpasa do ba voisin bazali bazotonga parce que Kinshasa nano esili kotonga te et surtout que bino bozano mosika tozozela pe contribution na bino boya pe kotonga na kati ya Kinshasa po Kinshasa eza na mabele ebele nano batongi te donc Kinshasa eza inachevé mais bato bako achevé ngo eza kaka bino bande kon la biso o boza libanda. En tout cas toza déjà na kati ya lopango, toza déjà na kati ya lopango. Donc sika ba kol wana kuna ebandi esika ba nzete wana toloba ba nzete ya koko ebandi ezosuka ti awa na katikati eza justi awa eza lopango mobimba. Eza lopango mobimba mais bazali ko kabola yango mopanzo bomoni eza na ba inachevé yango ezotikala. Mopanzi na ngai oyo ezali na ndako ya chambre salon yango nde ezali kokende place bino moko ndenge ezali espace penze ezali ya munene na entrée na yango ti tokoma na suka. Ezali na ndako bomoni chambre salon na porte wana mosusu ezali studio yango yo lopango eza penza monene. Lopango eza monene kaka ndenge bino moko e bomoni donc ezali molai ezali na pene penza ya makadama donc eza mosika te na makadama donc eza mosika te lopango yango ndenge bomoni bino moko eza lopango mobimba bazali kokabola bango bazali kokabola ndenge na lobi donc mopanzi oyo bango batie 20 000 à discuter babi 20 000 obeti masolo bomoni bino moko lopango ndenge ezali bomoni liboso na yango kuna titoko ma place oyo ndenge ezali penza na espace ya monene donc ezali 25 mètres ezali 10 mètres sur 25 eza 10 mètres sur 25 donc eza penza lopango eza pena monene eza pena molai bomoni esika ndako ezali bomoni siko koto nyonso etikali eza vide pona koloba oza na facilité ya kotonga comme il faut ndenge ba voisin bazotonga babi awa 20 000 obeti masolo 20 000 obeti masolo donc mwana mère pusana ngonga si déjà beti donc ngonge beti pusana babi 20 000 aza non loin na makadama 20 000 obeti masolo donc lopango yango yo tolakisi bino tozobenga bino toujours tolobi bozala branché bozala scotché bozala connecté sur la personnalité TV bozala jamais déci tozobenga bino toza toujours na bosenga na bino donc zala branché zala scotché zala collé. Merci, il y a trop na bino nyonso bandeko balanti à la personnalité TV. Merci na ba membre soutien à la personnalité TV MBC bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa sudiagi voix mama Bokobank na kati London City Arlette Matoko Liswa Nzambe et bino yango wana ba merci il y a trop na bino nyonso obulandaka la personnalité TV. Merci na ingénieur Metintima azalaki na sima ya caméra pona kozwa ba image ya bien mokona lelo obomoni na kati mpasa pe sans oublier maman Doris Lema mère boss à la personnalité TV. En tout cas ba merci ya trop biso mosalati nati tozoko bakaka don ba supporter ba ganga na bango biso tozoko ba toujours mosala et biso na bino bongo. Personnalité